bana guest house la casa tala flat place nazo fanda pena na pemi pena wana donc de fate mboka ngo na azo nde biloko ebele na azo biloko ebele na mboko donc de fate oyo eza biloko ya moke soki olobi na azo de valise donc omonaka toti na maison zara babiloko ya sika oyo bamasa nanga bafranc stemai nayebi te bosupporte bamatika songo bino mpe bolemba moi te na kongo wana vraiment bobeta ta toko tala babiloko na bacarton vraiment babiloko vraiment ya sika boye bamasa nanga bamatika songo te tobimisa te bayasalaki ndoki bakoma okota bandako ya nganga mpo na jalousie poke nayaki ne koto bodaye Adams Luzola kosa président nanga ata mokolo moko te. Merci beaucoup bana Congo, merci bandeko tu bolanda biso partout à travers le monde ken piana mbanga toujours ya bablagi te na expliquer bino mboko yo l'équipe Belgique na musika l'équipe a payé belé à Europe awa ken piana kiti pena na suka place pena Afrique clôtura masolo balobi après mboko yo mboka mususu ezate awa tozana kati ya Cape Town mboka ba prêtre ya ba bourgeois mboko mindele na mindele bafandaka na mboko na ndenga ba blague te awa tosola na ba congolais o basimbaka lar na bango ebele donc ba bourgeois pena awa na kati ya Jobu Youssouf Pourada donc bazawa ba demi-die donc ba prêtre baza ibele igelong donc ba prêtre bazawa ebele bomo na karo yo eza ye moko Youssouf Pourada balobi bourgeois de la ville talakaka esalaka biso bien président Muzala demi-die ozolanda biso yo yebi balobi awa toa na kati ya Cape Town. Bonjour. Bonjour Star. Boni. Non, très bien. Denio. Calme. Tomonika wa système ya ba kare bukana. Est-ce que eza ya yo bien eza kaka loué? Ken Piana, les grands journalistes. Biso rien à prouver. Voilà. Déjà to sala nyonso. Nga na loi carte na tambola na kara moi cité. Donc moni bakaro eza yanga. Ona kenda ozona aéroport eza yanga oyo eza yanga eza ebele. Matoki pare bino pe na Afrique du Sud à part musala sécurité. Bosala ka musala msute. Musala sécurité nde sombisio karo président. Zenga na maître. Voilà. Nga na mona ba Nes Makiadi. Nga masa na nga igenzinga mvandu. Ami d'avance. To bani na ba musala to na 16 ans. Ba Carlo Gemelas, ba Papi Gemelas, ba Papi Boto. Voilà. So kekin image yo. So like si bango ba expliquer qui est Youssouf Pourada. Danger. To bani musala to abana mike na Congo na ba bandoka ça peut-être un bon papa. Danger. Mais nga na mwana ba Nes Makiadi, mwana ba Bruno Njeka. Bruno Njeka pe vient na biso. Nga biso to abana na bango. Voilà. Biso ezama yaka lobeka. Est-ce que ndenge awa tomoni ozotambola na via Lix makasi partout bazobengo bourgeois de la ville osonjaka pe na kini olona te na kini de kutu marolo na mère otoza na kini na totinda mère na kini otosomba ba palais. Voilà. Na tinda mère na kini otosomba ba palais. Na kini lelo so na kena ofaze Shanghai. Na louer hôtel te peut-être hôtel les abons na sentiment quel bien oye moya qui filmer pe que non Shanghai na kini. Biso ya ko prouver ça ressource de points si to prouver mokili. Sikoyo confusion bandeko basalaka na Kinshasa balobi bino awa sécurité kaka na sécurité mpona confusion bandeko basalaka koloba nini te bamasa basécurité bazali
bamasa basécurité baza baosala bamisala na bango basécurité me ngai naza lobekiste na lobekiste nasalaka mbongo osalaka mbongo ça veut dire quoi nasalaka mbongo nasokolaka mbongo na lobekiste maître soko oyebi banes makiadi mosala oyo nes makiadi asalaka mosala oyo ngai nasalaka bayike nzinga mvandu bayike nzinga mvandu wana kutambi d'avance so amoni baimage oyo akolela bapapi jemelas so amoni image oyo bakolela mais tozala na kine tozalaka nde toza na ensemble tozala na kino merci alors nakaki nzembo moko ya héritier otyela biso okotyela so nzembo ya héritier te bonne évolution ya héritier kote oyo na afrique du sud bon kokani kote oyo ça va parce que biso nde tosalelaka efete na mboka oyo ndenge omonaka fete elekaka na paris soki oyokika efete ezalaka na cape town parce esalama nulle part hier na afrique du sud ezalaka kaka na cape town tosalaka yango nga na masa nanga mosala demi-die biso nde tatiaka balanga nga na masa nanga nde tosalaka organisation ya héritier atindaka eloko te mpo na tolingaka ye mingi yango nde tosalaka fete wana mpo na watana be merci otyela biso nzembo héritier leta na confirme baprêtre de baprêtre oyo bafandi na londres wana ve na ngai richard amelel international richard amelel international carlos kabasu bashaya bamisisia kaka ya mboka oyo bayembaka bourgeois neti eza basheze ebele nke yo yebi merci beaucoup napesi mbote ya to na angele moswahili makizembe ve na nga papi keli ve na nga emelu mbala commanda cousteau les gens n'aiment pas les gens pire vie yo yebi grand frère propre emelu mbala ve na nga Gauthier mascotte le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wake na très puissant très mystique ve na ngai papa Nestor Cardozo alors président tomoni pena confort eza makasi tokaka mboko neti masolo ya forme c'est comme si boyeba makambo ya bilamba te me namoni bozobeta kitendi na ndenge bablaki ken piana ngala na mabele ngala ne grandi ya bandal nga botamela sundi ke ne grandi ya bandal makambo ya forme tobotami nango biso chez biso na palais selo yaka kozwa forme ozolanda selo yaka kozwa forme abanda oyo ozwa forme chez biso kuna makambo ya forme ezake non tobandi yango bumwana me ozoluka guerre na seleo te wana masa na nga soki olandi album na ye bilamba oyo olata osundola to seleo mosala ezalaki kaka ya kozwa kaka donc olembino elamba obwaki seleo nde poubelle te poubelle te so na bi poubelle eza grave chez biso ezalaki chez baprêtre biso bagrand na ngai baprêtre ya mikili ozolanda bakabambi selo aza mwana quartier ayaka na palais ayaka kozwa forme eza te keno onga na bwaki selo ya zwi ozolanda selo aza masa ya quartier chez biso ezalaki keno esika keno chez babourgeois keno forme eza neti tozobokola yango donc oza neti mwana afanda na via lix bana babola bayaka siko kozwa biloko chez bino so tobi bana babola eza plus grave sese leo deja ki azalaki mwana mobola te mwana mobola te parce que aza mwana quartier ozolanda wana mwana quartier talaka bana bandali olandi wana mwana quartier soko olobi ke mobola eza neti mpona wana esu famille ozolanda wana mpangi to protege kaka te wana mpangi tobomba ye kaka te wana mpangi yo yebi natuni soki tobomba ye kaka tosote ye pasi te wana mpangi yo otuni keno soki na cape town na forme ezalaka boyeboye towana bashop nyonso nde omonaka na mikili towana bashop ya baversas towana bashop ya balouis vuitton towana bashop ya baguti towana shop ya tout eza na cape town ke forme eza mbongo soki oza na mbongo osomba elamba bana poto oloba bana poto nga aleki bana poto naleki bango ebele mpona bayaka awa babengaka bayebi vi ozomona ti me bana poto balobi bango jamais bakoya awa po awa vi eza te vi nga na nanu mwana bourgeois nga père alena bourgeois ozolanda père ana osala na ministère affaires étrangères père afutaka tous les ambassadeurs apoka mobutu na europe nana mwana bourgeois cela veut dire eza makambo ya makila oforce te mbongo ekoya oya na palais
ocomprendre mokolo oke poto omona bana poto bosala bémission na babalabala mais yo oya na pale ocomprendre ke esika nini bourgeois azalaka. Le bourgeois leta tozwa mpe bandeko mosusu bato sango etambola na Kinshasa yo na paster mokuna boyokanaka te bowelaka nini na paster ya monene ya mboka? Bon so na bimake no paster mokuna biso bon paster mokuna mpo na biso aza kolabo comme biso tonde kolinga bato wana te azalaki awa tobenda obengana ne azalaki awa bato oyo bapesa ye punition c'est nous so na biso c'est nous cela veut dire ngane biso tokontrole na mboka oyo à part nano oboye biso toza bacombattant na kati toza bacombattant toza lisusu na option mosusu bacombattant ya propre quand même toza bacombattant en plus toza bamujahidine ke mokuna azalaki awa biso nde tozwaki makambo na ye amen azwaki punition intanke kolabo adilaka na kabila eza bongo. Merci beaucoup. Sikoyo phénomène oyo mpe tokomprenaka yango te lelo ndenge bino booluka mbongo awa ndenge mpe bandeko mpe ya Congo bazoluka la lelo nini esalaka bino mwaka kini na baartiste musicien? Ngama nazalaka kini na bamusicien te nga na moto ya bato naza moto ya bato na patron nakozala na rankini na bamusicien te na nano mwana bandal oyebi bandal toujours tosololaka bien nakozala ma na rankini na bamusicien te nazalaka na bonne relation na bamusicien tout parce que nasololaka na baseleo nasololaka na sheta nasololaka na gogan nanga ma nazalaka rankini na bamusicien te ndenge bayaka obeta lisu te bobloka bango banzela bakota te est-ce que esalaka bino ya mwa plaisir bofandi boye bajibe bayaka te bawera bayaka te bakofi olomide bayaka lisu te kobeta bandule est-ce que mwa esalaka bino plaisir? Bon esalaka biso mwa pasi mais esalaka biso pasi ndenge bayaka lisusu te mais tozosala yango mpe bongo eza mpona mboka omoni lelo bawera bajibe bato wana nyonso baza bakolabo omoni lelo bagogan bawatana baseleo basheta totyaka bango na liste ya bavie wana te parce que bavie wana badilaka na kabila yango nde biso todesida ke ndule kobeta lisusu wana te mais ndeti lelo soki ke seleo aye awa héritier aye awa sheta aye awa so tobia beta bango bakobeta me bavie wana nde bakobeta te. Merci président Muzila président Muzala ye wana ye babenge demidie donc aza wana ye wana azokende mais susi na bino ezalaka nini mpo na mboka juste toyeba? Bon susi na biso ezalaka mpo na mboka me na mboka oyo ata basécurité ozoloba wana basécurité me vi bavivwaka eza bavie ya baministre na Congo na ndenge ya kolia na ndenge ya boye te me na ndenge ya kolia vie sociale baza ndenge moko na baministre baovivre ndenge moko na baministre ya Congo malgré basécurité wana ozoloba bavivre ndenge moko na baministre kote wana na koboya yango mwa moke kovivre ndenge moko na ministre pena na boyi alors tolelaka Congo na biso mboka moko ya soni RDC na biso etongamaka te me mpo na misala botalaka na baimage ndenge Congo ezotongama bokoremercie mpe moto yango te bozoboya kelpe na oye na mboka oti mais ozwi na ota otambola te na otambwisa o na mboka oyo na nde jour ti ozongo okomprendre ndeti mboka ezali yo ozolinga okompare kaka biso na pays eza développé po mboka oyo eleki meme Belgique na construction tokende quand même. Bon so na tolobi mboka oyo tokompara yango parce que Congo eza na au grand monde na richesse toleki mboka oyo biso toza na gold toza na diamant toza na nyonso mais pourquoi mboka eyebonga te? soki tolobi topesa faute seke tobanda pa bakasavubu bamobutu balumumba après tokende tozwa bango nyonso totya bango na molongo le tolatisaka motu moko bere. Bon, les grands journalistes, bon, makambo wana vraiment ineti ya mboka. On a lobby wana mais kokinga photo na nga trop sur vie privée na nga to. Omoni lelo na Congo makambo wana vraiment so to bito landela yango. Eza moi passion faut tout sur vie privée na nga. Vie privée déjà to so li moi muke.
me nalingi nayeba sikoyo ndenge bovivaka mpe awa oexplike biso osalaka cope osalaka lar na façon nini osala lar ozanganga kisi peut-être ndenge tomona agise katanga asengaka oyo alembi ndeko ne na famille ayene balekisi ye mbongo ebandi obima pamba ozanganga kisi obi ezali te nga azanganga kisi te na explike o bien comprendre nga na alobe kisi te nga nasaka lobeka yango nde tocomprendre te lobeka cela veut dire nasaka mbongo ntango ozalaka na congo oyebi na amen frapper nasaka mbongo naza frapper nasalaka mbongo nayebi biso mwana banes makiadi babwino njeka bavie josé lipasa biso bana na bango na mboka oyo tovivraka na lobeka ke mobali ya solo papa na znat motema ya Christelle Kamanda mobali ya solo never give up ke mobali ya solo relimen parce que eza na mibali mosusu mpe bana po te ebele ozotanga wana bana bato ya système oka bato ya système cela veut dire bapede ozolanda bana po te ebele ozotangatanga bakombo wana ozobula ebele wana bana bango bapede ngama na relimen oyo ke nord osona na bana mboko bakoye soki masa na ogires malele aoexplike oki ye Youssouf Pourada bourgeois de la ville Relimen mobile à Christelle Kamanda papa na snat. Merci beaucoup. Kovivre na lix oza nango awa na niveau ya Capton e bank sakote poto ki pare mboko pe babara batulikola ba bien na bango moko yo siko to mona yo lix eleki trop lix eleki yo makasi e bank sakote balaki dobe bakenda likola bakara na bango moko te ngana za mutu abatu quel que soit lix ngana za mutu abatu d'abord na ba protection oyo mutu soko bulo boma ngai ngane na oboma o liboso naza na bekipema nyonso na koboma ya mutu naza makambo ebele na bekipema to na koboma mutu mutu mpe nde so akaneli ngai ke d'abord bakanela nga te mpo na mpe mutu abatu nalingaka batu tro nasalisaka batu me kote aloboye mignon garçon me makambo oloba nde eza ya minene bote na yo nanu boye na makambo soloba mpo bino bato ya bote boye basi balandaka bino pambapamba makambo oloba ebangisa bana basi te te ebangisa bango te merci beaucoup tokomi na biso na suka nayebi te mwa baremerciement na bato ava tozwa mpe bandeko baza ebele bon remerciement na ngai eza kaka nasepeli na koya na o na Cape Town Ken Piana asepeli makasi les grands journalistes talaka mopa akangisa cela veut dire oza danger nasepeli baremerciement na Jures Malele na bamasa na nga tout na Cape Town so na ye na bando tanga bakombo na obosana misusu ezala bourgeois tangi nga te bourgeois boye esala bien te baremerciement na tous les masani bango me image ndenge opesa sele oyo bilamba eza na mutu me bamasi tobosani bakombo te bamasa na bosani kombo te cela veut dire so na ye na bando tanga bakombo to bando tanga ti lobi ozola to bando tanga ti lobi yango nde nalobi ke non tous les masa na ngai na remercier bango tu basalam na kin baige nzinga Trezege muzala de mide bajansi kasale bajino mandova baebele sona na ndotanga ti lobi ba Yves Koko sona otaka sona ndotanga eza ti lobi ngoni musuna otanga te ba bourgeois tangi nga te ba de Paris sona ndo mususu tuna de Paris bana Congo de Paris asalinga mwa billet mo boya aller retour de Paris balobi azalaka toujours na mopanzi ya Samuel Tabiala petit grand Jésus talaka ba Jimmy Belau ozolanda biso Jimmy Belau grand poète pe patient ilolo karambongo yo yebi tosuki na biso le grand journaliste na sepeli makasi na présence na Cape Town welcome na sepeli makasi parce que muta Belgique na kobangela lisusu
eleki Belgique obangela nini wande ozana ozonga la forme oyo omonaka bamusicien balekaka nango na tv bagangelaka yango nde okozwa nde omoni masalanga demidi alobi badidasi ote okozwa badidasi ya solo bimi mpe sika okozwa baoyo ya solo oyo eke ya 2016 okozwa yango. Merci beaucoup de Paris soko oya koto leta napesa bambote pa ya Igelong Indamba yo yebi grand prêtre wana baprêtre ya koto nde na abwaka Louison Ombata baprêtre pena ya koto oyo Souve yo yebi depa na Obama donc defate Dina Kiku donc somo trop de Paris boni. Très bien de Roland Ken Piana. Toujours pembena les bourgeois. Yo yebi. Ba Samuel Tabiala. Ayebi yo yebi wala grand Jésus ayebi ngoni makamto solo la za masola mboka oyo. Voilà. Awa ku ya ko César te quoi. Sur de Paris ba te belé ba mitu na ba vie de Paris abengisi Ken Piana. De Paris ngo ba mbongo keleke belé na ndaku biezani. Eza mama premièrement eza mama mbongo te eza mama bolingo nakopaki ndeko nanga congolais auti musika mboka oyo biso tozalaka mboka oyo biso touta eza mboka na biso ke tozwi mopaya ndeko na biso ya congolais auti Kinshasa awa na mboka oyo biso tozalaka yango moni ke eza bien ke biye eza nango eloko te nakosomba nanga biye oye hotel eza nango kolala makambo te eza nango natalaka yebi biso toaba na tata moko mama moko voilà. 2 minutes belete de Paris moi bambote sala bien bandeko balando na kini Jansi Kasale wana ba prêtre ya koto bafandisa idéologie grave na bité moi bambote vasita fakini bon yebika na salue na mama nanga kama Véronique bako biso mama na salue famille tout ba masalanga tout la kini na salue bango na pesi sou masalanga Youssouf Pourada bourgeois de la ville yebika wana loboko mama tout appena demidi tozeke musala omone wana sela to salele chanson yomoko yoka socha album aselo yoka nzem na biso ouais na salue tokendaka pa treseke nzambe nde ezala toswala biso na ye ero ezala toswala ye yayingaka bongama nano toswaneka na minute oyo apesa ata 10 minutes oswano na ye merci de Panama merci Jansi Kasale yo yebi Jansi Kasale nono édition na biso munene na mboka oyo Kapa Indaba voilà édition na biso munene babiloko tu ya Kongo tosoka ngo kuna sans discussion quoi kuna soso mbisene kanga marate atoza na divida ba chino rotala ouais merci beaucoup alors bana Congo to continuer na biso kaka bonjour mon frère bonjour boni calme bikitoko to façon la tezo bangsanga te biso ta mujahidin bana kun faya kun ne balobi kaka nzambe azalaka na pati na te nzambe ana papa te ana mama te yango omoni présentation chapeau mais na makambo mboka toza bakombata oyo yokaka ke révolution ezalaka toujours libanda biso sikoyo bato oyo yokaka ke bakombata baobunda na Cape Town bafri du Sud les premiers combattants na kati ya Cape Town na Afrique du Sud c'est moi olandi bamingi ya kolobela kofi moko moto akao te combattant ya bitumba te combattant résistance mpo na susi ya mboka na biso na santi ndenge yo moko uti koloba awa bandeko bazokemba na Congo olandi malgré tout Congo lelo oyo eza ndenge moko te na Congo alobi Congo lelo oyo bato nyonso bakoma na ndeko na poto olandi eza ndenge moko te na Congo tinda mbongo na kini tenga na tindaka mbongo malgré tout moi souffrance ezali moi cascade toni eske osotinda mbongo na kini nakolela so bafacture jamais naza na doute omoni ngai naana na 10 na mboko nasalaka te mais mama na cascade na vivre posé natindaka mbongo ya mwana na ngai na bokola mwana na ngai ya mobali ana 10 na Congo natangisaka ye nazwaka charge na ye awa naza na mwana ya bebe ana 2 semaines oyobota sokoto obotaka ye
kote okei so okuta mpe na mutu moko ndenge partout ozotambola kotika noka bana soki totika bana tolakisa bango ke wi tobotaka mais toza na susi ya pays na biso olandi naobeta sete na bamusicien na biso sori vraiment sori eza pardon na lingala na ngai balobi sori omoni bandeko mingi bazala na bakongo baosufri mingi akolobela te mon frère Déplaise Boni kalmenga papi tumba royaume nasepeli vraiment mon frère na ndenge oyo visite biso na mboka oyo nasepeli vraiment na présence na yo et puis vraiment yo oza motu oyo oconfirma mpena na congo ntango keno virambo mopao mokonzi azoreconnaitre yo seke pena monde ezoreconnaitre yo nasepeli vraiment. Voilà. Yeah. Merci beaucoup. Alors, balobi mboko eza na ba prêtre ya ba blague te. Mboko eza na ba prêtre ya ba blague te. Donc demidie ye moko auto prometa bino yeyo. Auso koma déjà donc masolo siko elinge banda. Talaka na sola na ba patron demidie ye moko yeyo. Donc deux fois te bocho mona Youssouf na bore bukana awa siko tozana demidie muzala oyo peto osola na ye masolo mwa muke par rapport ya vie sociale o bamenaka koto. Grand prêtre bonjour. Bonjour. Boni. Ouais, kimia bonio. Kimia za makasi. Obi ke kombono depuis na kin e bangsa nga grave. Boni kimia za koto. Kimia za likombo e bangsa ponani. Oka ndenge ba musicien balobaka mabanga ebele mais bandeko na biso akine ebele babulaka msusu bandeko ba vivre baza bato ya souffrance mais yo na moni na ba carrosse ya mystique ezaka ka musala sécurité o toyokaka ou bien masolo eza ndeni te problème eza ke eza teke bato basufraka kote oyo na ndenge otuneli question wana ndenge image ekenda nakoyebisa oke partout na monde bariche baza bapauvre mpe baza lelo okene piana oya Afrique du Sud okomona bakongola bariche na bakongola bapauvre lobi okene piana okende na Paris okuta mpe congolais mosusu yo moko otali oki na mawa omoni donc c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que partout bariche baza partout bapauvre baza différence oyo na okoloba ya Afrique du Sud na Europe na question na sijo tuneli eza mingi côté peut-être social weka vie sociale donc c'est-à-dire que mundela poto soko boti bana mibale misato azofuto mwa bambongo mo boye awa siko opportunité wana pa ba mama ezati nde eloko yo moni kaka différence à part wana donc idéologie moko demidie toyebiki oza bogar oza tai pena bamaneke bato babule msusu na asala émission demidie yango azala koka soko kopermettre biso kiti ata boye esala biso bien. Merci. Wana bomona demidie ye moko ye wana Youssouf azokita tosola mwa muke ekosala bien tala kaka balobi koto pena defate babi aza mokonzi pena ya ba Louis Vuitton donc bozomona ye donc defate nasi bomona valise na oya nango na Kinshasa bomona kaka babilambe kozala na kati donc ya defate demidie bandeko baolando de partout tomoni yo awa oza na vie pena ya lix est-ce que osonjaka mpe mboka no Congo? Bon, kotuna kosonje mboka Congo yo za journaliste il faut opréciser okulaka mpe kotonga na Congo kotia mwa un plus na kati ya mboka nao un plus na ndenge ya vie privée nanga vie privée na yo moko te na ndenge vie privée nanga nakolaki soko to bachantier na ngai na fond ole peut-être toke musika donc nga aza mutu na muke tozwaka tobulaka mpe mboka donc c'est-à-dire à chaque fois tozwaka muke so tali wana oyo eza chantier na Kinkole
oyo eza chantier na kinkole zelo mona lisusu awa donc c'est-à-dire que nasambelaka nde nzambe apesanga mama moko ya bien po omoni bamasa mosusu baa na bafo baparent nga nzambe apesanga baparent bien oyo ke ozomona ke na moke nazwaka ozomona chantier yango wana donc eza teke ndenge ozoka peut-être ke sele yo asalelinga champ owata mutu nanga bwakaka nga napansaka famille tete toujours famille liboso bachantier bibale ezotongama wana eza vie privée mais la vie sociale eza ke projet ezalaka ke nasala fondation mozala eza déjà idéologie oyo art na Cape Town eza déjà setup ezosenga sikoyo évolution emata ti nabima nango na Congo donc mokolo nakoya na Kisasa nakoya kosolola masolo ya fondation mozala et puis natali bachantier na ngai c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors bato ebele babulaka kaka ndenge bozalaka awa vision ezalaka kaka ya okende ofanda na poto. Est-ce que obulaka te un jour okende ofanda na New York peut-être? So peut-être un jour nakokende peut-être que vacances so na nango posa peut-être nga Europe elobelanga rien peut-être tuna bato mosusu nazala déjà 10 ans passé Hollande Amsterdam donc c'est-à-dire que omoni na vie eza na bato mosusu peut-être nzambe asali ke kozwa na ye eza na Europe akumisa nzambe me nga oyo bato bakenda koluka na poto nasi nazwa yango na Afrique omoni avantage na ngai oyo bato bakenda koluka na Europe ke omoni bamama bateki ndaku mpo batinda motu na Europe ake oluka oyo bango babulaka nga siko nazwa yango na Afrique c'est-à-dire na Afrique nazwa opportunité ya kotonga bandaku na Afrique nazwa opportunité ya kokumba bakar oyo sante motema na nga esepe na asi yo uti Kishasa ikecho ozomona ngo teke bobozo na Kishasa bosa na clip te na bakokese msusu merci toki na chambre na kuna ezande izini nete ba Louis Vuitton donc etonda plein osalaka kuna ou bien griffe préféré na yo ezalaka Louis Vuitton? Bon omoni tellement awa na Cape Town na ndenga Afrique du Sud ba maison ebele ya forme oyo ya poto awa ezalaka te siko tema na mutu nalingaka olata original siko susi wana esalaka ke awa Weston eza te omoni bon awa Cavalli eza te siko toza na Vuitton na Gucci toza na Hugo Boss toza na Versace donc soki ozwi temps awa ata na bato mosusu ke okei na bamemi yo mpena na haute affronte esika makambo yango ezalaka okoti na shop a Louis Vuitton otuni nangi na find out soki muzala ba Louis Vuitton alataka ezalaka original babetela yo tatatata babu omoni na bimi okei na Gucci otuni omema mnazoye biso yoka mutu atembe ozaka munoko na okende oluka ngolo yo na ba Gires malele bosangana bokende comprendre okei na Louis Vuitton okoti oza clair olobi biso toza presse congolaise tongi toyeba est-ce que Trezeguet muzala ba Louis Vuitton alataka ezalaka original alobi asomba yango awa batuni bino kombo nani bobi Trezeguet muzala babeti wana papa bozwi réponse olongo wana okei na Versace olongo wana okei na Adidas c'est-à-dire yo salaka enquête na onde okoko makambo ozoloba opesa bato devoir ero oyokaka bato bazoloba masolo asapi nga saper otijaka bango nde nini etanke yo moto osalaka dépense pena ya masolo ya bilamba bon nga mpo na nga ntoka lokuta mabe basaper neti ya bana Paris nga makambo na bango na kokota te epuis na komprenaka te je nini basalaka parce que nga pena mpona ndima yo fo cash omoni bon tema masolo ya Paris eza bana Paris totikela bango bilamba me nga etanke affaire oyo azwaka cash akotaka na shop nasomba eloko na nango posa bon bango totalaka bango na TV nga mo mpe na mitunaka pena eske pièce oyo na pièce mwana mayo nde na omone bo eske okosomba bango ya solo point d'interrogation eza masolo bana poto me na ndimaka Junior Mundele siko ndeko na biso Ahmed Yala na Brazzaville yaza grand saper asengaki alobi congolais moko o amoni aleki ye peut-être na makambo kolata bakende na magasin babimisa bakarte bancaire babanda osomba bilamba batala nani yango akokatana. Est-ce que vous avez ce défi dans le Ahmed Yala ou à Sengaki bino ba Congolais à côté défi wana te? En tout cas, franchement, bena ba Congolais au bazwakata na bango le bela mambo bilamba nga pour nga basa ba distrait.
Voilà. En tout cas, je suis clair. Un patron, Azwatana ya olobela pena bilamba, je crois pas. Je crois pas. A vous expliquer binoke, na ba pièce nanga, original na kotaka légal. Mais un patron pena bandake, ngai boye na lobby, te wa ba distrait. Je te dis vrai. Même les loyaux qui na Paris, vous comprenez, on peut sans réseau, ça va distraire. Frère, monsieur à Paris, si vous conseillez, vous pouvez ça, bandeko, chafi na bango na distraction, kolobela bilamba. Bango, si on a minute conseil, c'est too late. Voilà. It's too late. Grand prêtre papa ambassade d'aïna idéologie tikeli bango, it's too late. Autant la papa 50 ans, azo lobela bilamba, azo défilé, it's too late. Donc bango, ça déjà consommé. Comment les idéologies moko boyeke? Baviona baza déjà consommé. Tika siko biso na surtout bino média pour aider sikoyo génération oyo surtout génération 8 9. Voilà. Pour génération eza consommé eza 7 na 6. Voilà. Bango baza totalement consommé. Vous comprenez? Bino siko bo aider génération 8 na 9 pour baza na maîtrise ba comprendre que ceux qui ont faire, bien sûr, faire peu tambola bien, c'est un peu aux à la propre. Voilà. Il y a union ce tambola, mais balongo la baïde net, si qui osons mon amoutou, azana 100 000, à qui osons belamba à 98 000, à tika na 2 000, place à la cascade. Danger. Moyen de transport cascade. Maman n'a un Congo couteau, la cacha qui joue. Danger. Comment ni? Ce qu'on va donner, en tout cas, on a sauté bito à clair, ça les soumouts. Merci pour la précision. Président balobi de midi yeyo siko héritier watana beto biaza mutu na yo osutenaka héritier toyokaka mabanga ndenge abwakaka yo ndenge héritier alongwa wenge muzika maison mère est-ce que ozaka nsima héritier ubia yo otikaleka moto aweka en tout cas ken piano za misike yango jour osala mpe mission na wata lobi soki bozokenda ataki voilà. Ce commandant d'élite a changé de direction. Tout va changer. Commandant d'élite, c'est mon parce que commandant d'élite, c'est what? Oh, héritier commandant d'élite. Oh, mais Nakata Weba, c'est pas un so wera bi maître supérieur. Oyo kangote. La qui c'est nini éclaircir na nubiso. Oh, mais muto kumba je wana c'était wata. Yoza clair eza bomba te muta kumba ka je à maison mère, c'est wata. Biso ngana kenda maison mère pona wata. Oza problématique. Oh, mais nazo expliquer en vérité que muto anda kumba je. Est-ce que ebite que bon depuis wata ki au moins tata miel successful. Bo banda ko za la miel wata. Est-ce que nakosi? Côté ano cité de midi. C'est pour cela que je te dis que commandant de chez ya maison mère c'était wata. Siko bino tu ba patron bokela ka sima héritier. Na bite relation héritier za na ngona bino ba patron. Te zateke biso tu ba patron to ke sima héritier te ngana héritier donc toza ba frère. Toza almost famille. Omoni donc c'est-à-dire maman ya Cédric Wata. Voilà. Aza marraine. Ya petite sœur nanga. Voilà. Vous comprenez? Donc ngana bakabe ya déjà ezafa famille. Donc ce ngana okende maison mère na okende na za na héritier. Na moma kuta yembaka na nute. Voilà. Keto kiei na ye toza pe na wana ndule pe bandina ndenge sili na ba Al de la Gombe tozongi pe palais amata pe podium te. Mais héritier azolela aya obeta na mabele oyo tandis que tomoni yo za très populaire awa okokanza ta mwandule moko te awa. Te soto bito sola bien ndule c'est très difficile parce que jusque là mot d'ordre ba combattant ezana nukandenge telemela yo za na média oyebi. Voilà. Mais c'est que vrai tant que ami frère aza vraiment pe trop bisi na ba faire o ya koti na mosikoyo moni alors peut-être écoute mais a prévu après album de s'organiser à Koukoué à Kotoyo pour quelques jours 2-3 jours et puis à Zongi mais si comme on y est moro batana et na programme na mina album ne peut stressé ba problème à kuta na ngoyo yebi donc il faut nous retirer la ebima ebima eza kwa melimai muteme kiti ndako yeba sikoyo ndenge nini aza koto. Merci beaucoup. Waneza demidie bocholanda biso tokomi na biso na suka na ebite bambote pe na Kinshasa
est-ce que oza na bato pe obulaka obwaka ta mwa libanga nde baolando direct? Bon, napesika bato tu bayebi nga bambota tro famille nanga famille Muzala, papa nanga docteur Muzala, bambota tro na baparent nanga nabosani te mon ami Richard Kombosi, sans oublier merci encore nayebi ke mission ya Ken Piana eke musika, merci encore à Célio Scram, Célio Scram plus 10 chant oselanga mbota bisou animation wana bakobeta bagénérique bakomaka wana te bakoteka ya bango te bele ekomaka wana te. Merci Célio Scram. Merci demidie balobi awa kategori tu ya bato bazali awa ndeko na oya mbela bino sikoyo ye pena soki kombate oye na loyenge abeti yo donc kombate oye na loyenge afrape yo à la mort donc deux fois te tape asuka ye danger donc ovie nanga shire jange danger donc ye etape asuka donc etape asuka c'est-à-dire que badiskitaka te danger donc mbamo donc yo Ken Piana ata 1 million de personnes bakaneli yo voilà ye so asimbi oboya okende otina aéroport ozwi avion ok. Merci. Donc c'est pour dire que okende oyebisa wata mokolo akoya aoza à l'aise ka ndenge yo oza à l'aise ti okozonga. Merci beaucoup. Ya oloba mingi te parce que botala bino moko fasi nano elakisa moto aza na méchant ya bablaki te. Bonjour mon frère. Ingeta toujours. Batondo yebi. Biso za belima ti. Danger. Elima bakongo babenga ko lisimbi. Bangala babenga elima ela c'est 50 esprit. Danger. 50 esprit utapa nzambe. Comprends? Siko mboka oyo bandeko batelemelaka mingi liti na bango ezalaka mingi oyo azolobela mboka fo abeta mafrape yo sikoyo ozokontre bato nyonso tu ya bongo ya bakombata nayebi te eza osala liti na bango fo tosala liti ya solo ti liti otambola mana spirituali botambola teke liti botambola na bapede na bato bakwiti bokende biti bitani bita bokende bita dans les vides basala yango ndenge wana te biso toza banglais tokoli na mboka banglais neti bokomi yango biso to banglais basala bajete to grand maître azalaka te okomona moto tala te ceinture noire bino tobosala bino fwe so banglais bafala ndenge wana so bacongolais biso toza na système ke mosusu bana na kwiti bamisusu balati bamisusu bapede ayeta bosala liti ani bokolokangata so chetemba un businessman bokonoluka ye oluka businessman nde businessman ya teka ani masanga asala ani babusiness muta kabila ni kabila tokolongole mpe ngulungulu ka bolongole ngulungulu ndeni bolongola ye so boza ini eza teke baokuna baosambela yesu baokuna bakosatiki mbangu biso tu tosala ta 3 jours apamba na congo tokosatiki mbangu ta biso une semaine biso tu tokosate ba7 ke jour na ba7 tokosate ba7 tokocomprendre makambo eleka congo baza kobunga spiritual eza kobunga bolingi botelema mona o bapaster yesu aza grand maître bamindele aza grand maître na biso te biso grand maître na biso kimbangu siko bapaster ebele lelo tomona na Congo baeglise neti mayebo chaque avenue église makambo pena ifo toloba ngo toye na mboka mindele oyo tozomona badésordre spirituel oyo tomonaka na Congo te mutu balakisi eka mwa de verset ya bible aki asimbi ne kisi epa matadiki bala o ngai prophète ozokweyisa bato na bamouchoir oyo bapeso na cimetière awa pena tomona makambo eza bien organise okuta bar na balabala te okuta baeglise na babalabala te ndenge ekoma moto nyonso akoma paster ozosikoke bamama bato mama aza na mwa fois moke oseme pour récolter moto aseme kaka azwa mombongo ne kaka bungisa yango epa paster est-ce okendaka mpe priere te nga so nami na ntongo napesi merci na die nzambe ya mpungu ndenge alamusi elima ozompre na soir napesaka baange sali tous les 4 anges ya afrique na minute oyo naza na ange akwafa afrique du sud nga nayebi ye ndenge nganga kuka ayebi ke na minute oyo elima ali kisimbi azali awa
siko force na ope toki il pare osangisa yango mpe na bachabwala te ngai eza kuti te ndeti naza very serious bangele balobi kwa I'm very serious bakongolais so bazalaki neti biso tozalaki ebele tolingi lotambola na droit chemin idéologie ya musée mais eske oyo ya koleka musée biso tosokola na bancetre nakosala likambo te esa bancetre nga basud africain eza te koyokamba bakongolais te na ndokotela nanga basud africain ke bitumbu omona kokule tu a 15 langa sono bano babilango baterrain zone rouge ke bakangi na zone rouge mosusu yo leader agent zone mosusu batali nani forêt na uchimine eza étranger l'accès étranger ke bakangi yo étranger 5 minutes na mitu bamokeli osoyi mbeli ekoto na miso 0 minute nabelela yezu te kompala yenga fana songa na bakoko na grand monde nabelela yezu te nabelela die nzambi ya mpungu siko maître ya aspect boye na kongo azalaka te maître moko boye aza na baaspect na ye malgré longi eza mpe na bamaître baaspect boye mystique nga maître te mutamutu nga maître te nga na phénomène na race barace wana mobutu ando bomango to na congo mobutu ando bomango aki charles mobutu aki zoba aki mayele te barace oyo kelakisa lisongisa bana kini na droit chemin nga maître te mais so na tali yo nga nakokenda nga physique 5 heures du temps mais na maître te nga maître te nga sa na osala physique na obelela bakoko na sa motema okomprendre kata nakomi na biso 5 heures du temps nakenda modèle na top modèle naza na baportfolio na palin nakobimisa na l'action kempiana kolakisa bana kini portfolio bapesa portfolio elakisi neti eza neti diplôme ya bamaneke portfolio eza diplôme ya bamaneke ya batop modèle ozompa na bamoni ke nakomi ke tokomi na niveau moko boye bango balingi ke yo otengama yo kotengama te fozala tout droit nga moto adroit chemin akotengama te nazwi portfolio nazongisa ngo na palin ndenge eza wana na palin nazongisa ngo na palin nakosala so boulot te mpona eza boulot ya bafamene biso toza bato toliaka bafamene nga aza motu te nga asala naza chef na chef kutadoko na deti na soda ya concloud omnipotente mwela congo monde spiritual merci beaucoup tokomi na biso na suka émission sikoyo tozwa na démarche ya maître merci deux fois te alors masa boni kimi alive kimi ezali eza makasi osakana te oza musicien te nga na joueur oza joueur oui na joueur ya rangeur talo boye neti moto akokomaîtrise bale te yo joueur lisusu osakana kutu te oloba te talaka mona gg foto oza na kilo ya okanga mpe na bale bamabele bayebi bakuluwe bayebi basododo bayebi osakana te awa siko obetala ekipe nini minso siko nayeka kobeta me koto bani batravaille nde eza ebele bakale osayebi mboko fori nabetaka te mais totravaille kaka toujours individuel okozonga mpe congo basukoli yo mpe balave yo ozwi lupembo ye boye mwete ozwa ekipe mbala moko wana eza mboka na biso tolamukaka nde kuna mais ntongo nyonso etana nde libanda na ndenge ata article dg mais makambo tovandi ationgo bandeko baza koto oyo ezaka mayangani ve nanga demide na ve nanga pourada mpo bazozela mo ebima mpo batala pourada face bakoka kotala face te bo garçon okomprend aza mpe na bote moni oyo maka 17 heure wana wa chokola wana ya na couleur ya pourada na yo olobi oza joueur naboyi nanga te mais nakutaki ozomela wiskit te wana yaki secret mbongo nakutakaki koka te ezala wana ezala wiski te wana yaki secret nga melaka wiski te take joko melaka wiski mais naamona deja na mwa elongi ya drink demi oyebike soki otiki noka ya drink vulo ezonga nango te olobela kuta eza te oyebi tona kati ya cape town okompone take jogo nayaki nasangana bapaka nanga lingomba ndenge ezalaka kaka nakuti bademide nakuti bavenanga pourada basi momba cape town okompone nayaki mpe kaka lokola yo banini mais eske na osentir mpena bato ozotanga ke bavimbi biso poche na miso na nga kimona meso esalaka mpe bien yoyebi wana banzambe olobi eza te polare nde pene evandishe bango yo mozongona babiloko yango ti biloko ya makasi okompone mais mingi olobi eza te kande ezaka ke mpo yoyebi sele jino aobunga mabe aofinga fere na baposition ndenge mabe kua fere amoninga na ye te nani abunga ompone sele jino okompone ndenge nayebeli fere aleki na ndule mosika atika nde bilobaloba osakana kutu te
Merci beaucoup. Ouais, na sepeli tara ndi na mundi bine salinga bien. Comprendre tari meilleur journaliste ba na kata kin. Voilà. Au moins sosu na kata Free DC salinga kitoko fort. Mais na pesi ve na nga Roger Itoto bambote, ve na nga Isebola bambote, masana nga Jael Pilambaki bambote, Scram comprendre, Gol Basini Golbert. Comprendre na pesi bambote belé, tagi moi na KV. Comprendre. Merci beaucoup. Merci. Tosuki awa. Oa Zimbo Tete. Aza sans impact. Viens dans honorable Zakari Bababaswe. Boni mon frère. Pepeli. Vous avez fanatique à faire ou bien eza style ka mande fokati non normal. Reza sina kati normal parce que naza pena kata misiki. Voilà. Ouais, boulot na ninga ndule sala koyemba ti mais na sala management ko publicité ma moto quoi. Voilà. Ouais, merci. Siko côté donc bofandi sa mouvement ou bien musique au tchano à côté. Le mouvement ali pena mouvement ali structure pena paiement posé nazo na bureau champagne overdose na minute za na Paris na kutu nazo management makambo ko so ba contrat sora yima moi banda normal ba bibi no batu bokota ba McDo tellement ba voix comme cassé ko ça la sobe moi démonstration live bonga pena ko nzemba na nzemba raté ngana nzemba rapena te mais ngana za na tamusaka ni na tamusaka ndi artiste coachement bani donc bureau ma moto quoi. Ouais. Merci. Moi mbote na bana kini talala émission comme déjà na suka. Bon, merci à tous les autres mbote ba tozana wazo appuyer biso surtout na no respect na bango aninga mabele qui de Paris société très social te kama sikine légende. Dina Kiku, David Mosso, Jires Malele, Demidi complète le boto za les siko kala tipo kolo histoire les grands charisme nous on a gagné quoi tout ça na inda ba central musique donc il y a ça on a pour ma moto sidi bo luka partout donc chez inda ba central posé tout ça sur pour ada bon nous peut nous programme mouvement nous allons champagne à Zoko Malédé Paris Cape Town direct à Zoza Malédé na 15h30 champagne au théâtre bien champagne oyo anzembaka danger voilà champagne oyo ayembaka danger mwana mwasi oyo azolonga biso soni na kati ya Afrique donc à part mama chala mwana na sembili abel mutu aleki ye na bamomi tu na ndenga ndulu na ndenga Congo azati na minute oyo donc azati donc ye aza na tout quoi kolo budget ana tout donc structure fait paiement mouvement et paiement donc par semaine abeta plus ou moins 3 concerts ou 4 concerts donc Kolonga Brazzaville ti Océanie mutu akoyena champagne azata par match à la mwana pe sembi label aho to batika na génération aleki bango na tout. Merci beaucoup. Soza na tembe na ko répondre yo so na question to pomto sana bango ko to wana et to sala côté ana mais kuna yazana sans impact pour Robert Ali solo kuna yazana sans impact ayeba na te photo ça elende promotion makasi po bima kasi on a biso mamunyoso yaka malembi na minute to so la boy donc asa capable na tout quand la minute to sanakin to resale masolo tout orchestre ya côté on a bana ba répétition déjà instrument quand la minute faut équita mais to ça besoin to la posa te que to kita côté wana to de beta bote siège na fait ça là a payer si pour la siège ba mise tout ba ça la pena dans strictement normal et puis biso tout na terrain. Ensemble quoi. Merci Gilles.